Bonsoir, bonjour. Dans mon occasion à Kolanda. Émission Maman Bijou na Mkola. Lelo ngandi kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or na sepeli. Kaka pona koya kosolola na bino babone nanga. Nde na prometaki bino na lobaki ke avant année si la na koya komeka kosolola na bino, komeka kotalisa bino bandeko nanga que en tout cas chaque année ezalaka na makambulango. Et puis, na fin de l'année, il faut qu'on vanda, qu'on sa la bilan. Makabunini, oyo, ya malamu, ekuta melinga. Na année oyo, uti koleka. Ana année oyo tozali, parce que tozana nous na 2023. Na 2023, makabunini, ya malamu, ekomelinga. Makabunini, ya mabepe, ekomelinga. Parce que tozana mokili. Mais si quoi, makabu malamu, oyo ekomela abiso, il faut qu'on appuie yango et koba lisusu na neto banda ya sika. Makambu ya mabe, il faut qu'on tala ce que zela ki faute na yo ko sala makasi ke mbula tozo banda ya sika makambu wana ezala lisusu te. So ipeza ka makambu ya kaka na mokili ko senga ka na nzambe ke nzambe azala na contrôle ya vie na yo. Pour na makambo ekomela kibiso na 2023 na 2024 tomona yango te. Yango Mama Bijou na eko meka kosolola na babone na nga na tina ke to meko sala nanu ba bilan ya ba vie na biso 2023 to tambwisi yango ndenge nini nzamba bateli biso to komiti na date o to komi lelo mais oya mabe o esalamaki to meka nanu kosolola na solola nanu na bino bandeko na nga. Parce que maloba oyo bimara na munoko na biso ya ngonde mutu esalamaka. Tozalaka toujours na maloba ya malamu na vie na biso. Tozalaka toujours na maloba ya malamu na vie ya bana na biso. Tosengaka toujours mawa ya nzambe likolo ya bomoi na biso. Nzambe akosala. Parce que nyonso tu epesameli biso. Tomekala ko contrôler 2023 totambwisaki yango ndenge nini. 2023 eloni na malamu oyo tozwi na 2023. D'abord, eloko malamu ya motuye ezali kaka bonne santé, so nzamba bombi yo, abombi penga, tina mokolo ya lelo ezali ngolu. Ezala ngolu, ezala ngo effort te parce que biso toza malamu koleka, parce que biso toza na mbongo koleka, parce que biso toza ndengeni non, ezala ngo kaka likambo ya ngolu. Nzambe ne mtabateli biso akomisi biso tina moment oyo, asali biso grâce. D'abord, tu peux essayer d'abord merci. D'abord, tu peux essayer tout parce que yende aza mokonzi. Donc, kozwa na 2023 ou bien kozanga na 2023, et ça n'a vraiment l'importance makasi te surtout ceux qui m'appellent sur bonne santé, santé zalaki malamu au comité na moment oyo, en tout cas to kumisi le coup maison ngaka pa inaye parce que abateli biso. Mingi bakufi biso to leki bango ne lokote mingi pe bazala ba prison o ba mususu kutu bazala ba innocent ngana yo to leki bango na malamu te mais bazala ba place ya ba pasi mingi pe bazala ba hôpital bazala posa kutu ba loba ba tombola ta liboko ndenge Mama Bijou tomboli boy mais baza kokoka te nyonso tu eza nini biso toza nzamba pesi asali biso grâce asali ngana yo grâce ya wana na journée ba mikolo oyo oye tikali fuka kokumisa ye mawana ye ezala na biso tokota mbula sika malamu et puis année ya 2024 ezala na biso malamu oyo surtout tokoka kite na 2023 na 2024 nzambe asala biso ngolu biso na bana na biso ndeko yo zotala nga na yebite eloko nini oyo etungisaka yo ozana eloko moko mosusu ezo déranger yo oyo osengaka ozwaka te nzamba lobi to donc toyeba kosenga te en tout cas senga ye parce que aza papa asalaka et puis il faut que le baka maloba malamu ndenge Mama Bijou d'or alobi na vie na yo na bomoi na yo parce que nga nyonso to na lobaka ekokisamaka na lobaka neti na mboka ya poto biso nyonso to tozalaka na biso na égalité biso surtout tozwaka na bato bakende misala na bato bakende misala te biso surtout tozala biso bien mais sikoyo ezala bato mususu bazala na ba bato ba projet te
mutu na mutu pe eza na rêve na ye eza na rêve ya mutu mosusu ngai il faut na ndako ngai soki na komi be na poto bien nga na vie na nga il faut nazala mutu ya bilamba mutu ya basaki basaki nyonso to ezobima il faut nazwa elamba nyonso to ezobima il faut nazwa nga vie na ngai soki na bilamba nalia na nga kitoko nalata na ngai kitoko oyo ya nga vie ekoki eza ndenge na ye tokoki kokondane ete parce que c'est la eza vie na ye eza mpe na mutu mosusu abundaka na ye susi na ye ezalaka asala baprojet ya bien asala baprojet ya long terme donc eza mpe na bato mosusu mpe donc aza na posa ata mosusu ya kosala baprojet yango me akozokoka te bamisusu mpe baza kosala eza mpe na bamosusu mpe aza na ye na makoki ya kosala baprojet ya long terme me mpo na ye aza na ye asuka na ye kaka na limite oyo asuka posa na ye eza kaka oyo aza nango yango wana nde vie na ye yango wana siko mama bijou do nazotalisa bino mutu moko aleki moninga na eloko te soki oza na besoin ya kosala ata mosusu baprojet ya long terme mama bijou do alobi na vie na yo kotisa kaka sérieux kotisa sérieux na mosala na yo linga eloko ozosala et puis limiter badepense lisusu nini zala autorité zala vraiment donc fixe na eloko moko ozosala zala vraiment limité badepense ya mike zala vraiment yo et puis linga eloko ozosala et puis yeba eloko nini ozosala parce que soki oyebi eloko ozosala te bato nyonso to kozwa bango bakokosa yo yeba eloko ozosala soki ezali oyo osalaka soki suki mikotisa mpenza sala mpenza makasi yo moko oyeba kokanga suki malamu soki mpo osalaka soki commerce soki ya modele nini yeba calcul mama bijou do alobi koyeba calcul eza important yeba eloko nini ozosala yebaka meme ata kokoma mwa moke parce que mpona bakosa yo te donc mama bijou do nalobi eloko nyonso to oyo ozosala il faut ozala nango ozala na susi nango ozala na besoin chaîne na oyo ekende liboso yeba ndenge nini donc bakotisaka bapublicité yeba ndenge nini donc bamotaka bavideo yeba donc ça tomisala mutu na mokili tolinga te kozalaka na limite moko ya eloko esika nyonso to ozala mposa okokoma na 2024 koma na nkombo na yesu kristu nga nalobaka nga baplace nyonso to ta mosu nakomi na nga te ta mosu nga mona nga na volonté te bana nga bakokoma parce que nyonso to naloba yango nde esalamaka en tout cas mama bijou tosala babilan vi na biso totambwisaki yango ndenge nini na 2023 biloko ya mabe oyo tosalaki oyo ta mosu esepelisaki nango yo moko te mais osali yango kaka kosala yango lisusu te ta mosu mpe esepelisaki nzambe te tika na yo parce que kolala kolamuka eza nango habitude te biso bamama bijou tokutani na bamakambo ebele na 2023 mais soki nzambe te bobulu donc na 2023 mpenza eza na bato batimola mpenza libulu ke ngai nakota me nakoti te na nkombo na yesu kristu parce que nayebi eloko te na likambo na mokili oyo tolingaka mpe mingi mutu ata azoloba likambo na yo ozala innocent tozalaka mingi innocent yango nzambe asungaka biso ata bakoseli yo likambo me soki oza na oyo innocent kose dérangeaka te biso bamama bijou naza na mutu mwana mobali moko nalalisa ye naloja ye alia bambongo na nga afutaka ndako te me ayaki kokoma contre nga na bato bazosalela nga likita bafuti ye mbongo mpona salela nga bavideo mpona kosala nga boye mais tellement nga lokola naza kaka nga nayebi ke makambo azosala eza bamise en scène nayebi ke nzambe asunga mokongo na okange boye naolakisa ye ke ndoki ya mwana mwasi eleka ya mwana mobali na makasi. Merci beaucoup na bandeko nyonso to bouti kobenga nga mpona koloba mama bijou obeti lisolo bien lisolo ya singa famille nde bato balobaka ebendela mikata na rate. En tout cas nazotia lien wana na se ndeko soki ozwaki na occasion ya kotala video wana te nakotia lien awa na se botala video wana bopartage. Mama bijou do alobi eza makambo ya mokili eza ya bamama mingi bayebaka kosangisa bana te yo na ngai tozala lokola bamama oyo bayebaka kosangisa bana te sangisa bana na yo mama azala lokola soso soso kutu aza mutu te aza nyama mais azala soki aboti mwa azwi bana na ye to asangisi bango esika moko zala lokola soso tobomba bana na biso mpona famille na biso ekabwana te nazotiela bino lie awa na se. En tout cas ndeko na nga na ngai kaka nasouhaite bino bonne année oyo mpe nasouhaitaki bango nano joyeux Noël te joyeux Noël na bino nyonso famille mosi mobimba nabosani te ya Derek mosi na Suisse joyeux Noël ya Kiri mosi na Suisse joyeux Noël ya Desi mosi mobali ya Rita mosi na Suisse joyeux Noël donc famille mosi nyonso tout ya Rosette famille na biso mobimba oyo babengi famille mosi napesi bino joyeux Noël donc
nzambe alola abatela bino et puis na pesi bino lisusu donc ba bonne année tozo kota ya sika nzamba saela biso ya minene eloko mama bijudo alobaka eloko eleki santé ezate nzamba apesa biso longue vie apesa biso bonne santé ndenge mo pe lisusu na babone na nga nzamba apesa bino longue vie bosala ba bilan eloko osalaki ya mabe kolinga ezongela na 2024 te place oeshuaki sala makasi na 2024 otelema mama bijudo nga na lobi sérieux kaka nde eza makambo série eza makambo biso ba mama biju to banda na appartement ya ba 2 portes moko chambre salon cuisine na moko ka ya mukie boye donc 2 portes bazo finga mais tozo kende kaka bazo finga bazo critiquer biso tozo kende kaka mais nzambe lelo asali biso grâce to koma na ba porte to koma sope to lobi to construire mususu ata lelo to kosala mama biju do biso tambola malembe parce que mokili ezali ya nzambe et c'est que ozo kokate senga mawa ya nzambe zala vraiment sérieux na likambo yo ozosala et puis linga yango nzambe akosunga yo yeba koboma mbongo kozala zala vraiment te ke bato mosusu bazalaka ke akufa kumputu donc oya donc saki nyonso to eza nango kaka saki na moto amemi ya 6000 nanga moto amemi nanga soki ya 200 na amemi kaka saki moto mosusu okoza olati eloko ya soki ya cher ya modèle nini na mutu alati eloko ya moins cher mais mutu alati eloko ya moins cher ta mususu aleki na ye ngai eloko na linga vraiment makasi na mona kelelo so na sali na bombi mbongo na peut-être montre peut-être ozana moi bijou moko boye ya valeur obomba yango wana na kelelo lelo so na sala mbongo te na okende kosimbisa bijou nanga na okende kosimbisa montre nanga et puis na ozwa mbongo nanga na biloko lokola basaki biloko lokola babilamba et puis na za vraiment trop na kende ba koto na mingi tenga na kende côté ya brique osomba ciment osomba zelo ndeko oyo ozotalanga ba terrain ya ba 1000 ekoma nango po ba ndeko mingi bakoma osomba na bango ba hectare akati ba 20 mètres ba terrain ya ba 1000 ndako ya musike ezalaka te ba terrain ya ba 1000 eza nango ba terrain ya ba 2000 eza nango agence immobilier oyo ya ndeko na biso Patrick azoteka ba terrain ya ba prix nyonso Patrick Masudi Patrick Masudi azoteka ba terrain azoteka bandako ya ba prix nyonso voire même hectare soza ya bizota mosala ta mosusu mwa bilanga aza nango nazopesa bino numéro ya frère oyo 2024 en tout cas kolala te telema luka ndeko na biso wana Patrick mama bijudo asololaka na ye soko lingi en tout cas obengi nga pe na privé na opesa ba détail moi ndako ya 1000 moi ya 2000 okozwa donc numéro ya ndeko na biso ya frère na biso na kombo ya Patrick ezali un code ya Congo 00243 81 02 17 497 mama bijudo na lobi benga frère wana 2024 donc sala no moi projet so ozana okutuna ozana otamsu na mbongo otonga te mais sombe sika na yo il s'agit osala ta ba pondo apamba kotisa na kati ya ndako clôturer ta porte ndenge mama bijudo asalaka moi clôture moi portail na leki moi clôture moi portail na leki so ngala kokite ba petit na ba yo tonga donc c'est ça en tout cas epesa meni na mutu nyonso tout te mais ba o bazala na ba projet osomba bandaku ozala bezo osomba isika na yo luka mama biju contacter nga be contacter numéro o ngala pesi yo osomba terrain na yo to linga musala na biso tozo sala balobi ya pas de son métier o ngala salaka na vanda na ba téléphone na ba cahier eza musala batu bayebi nga na maison de passage na biso to benga ngo eza guest house na matonge na Irebu A37 donc batu bayebi nga pona ba appartement na biso eza musala mama bijudo asala eza musala mama bijudo aliaka lelo na lelo ne tozolo babona Noël ba travailleur po basala akuna ba sepeli bazui ba soso bazui ba enveloppe bazui ba nini baleki kututa mutu azokende musala na l'état parce que ndenge nazolo ba yanga le 25 décembre ba sepelaki et donc musala o déjà zo futa 2 3 4 5 personnes et ça déjà société ezolesa bango yo mutu ozotala nga soko lingo bundisa mama bijou obundisa ngo okutana na Yesu parce que mama bijou azofuta bato mama bijou afuta rabato et puis bato na bazala jamais non payé bazala toujours so ofuta bafuta ko les 30 ba les 28 so zwimbo na yo ce token na retard en tout cas les 5
il faut ça aussi zwimbo na yo. Et puis muto aboy bino boke de ko bundisa ye bana wana ba misusu kutu ba uta soki ba mboka so ba ni mama bijou azwa ba ko ba ko futa ba mbo ba famille na bango izo vivre pona bango yo ke de ko bundisa nga nzamba osepela na yo te parce que nga la longola chômage na Congo na longola penza chômage na Congo na bato ba sambela avant bazo sambela mama bijou azwa plein na ba appartement ya onza basala biso toujours grâce toujours plein parce que bato bazana bana posa bato ba yaka pona bango ba futa maka bongo yo sikondo ko yo zotala ngaso lobi ki o baby sa musala na ngo bose na nga ba témoignage ma benzamba osepela na hote en tout cas maison de passage na biso ezana pona bino bana poto mama bijou sal to sala musala wana to tiamo ba primo ko eza raisonnable pour na mutu nyonso to se retrouver parce que ce va lobi na 15 par jour mais tant on ko beta on a un mois au moni penzo futi quelque chose bon siko so ba tchaki 30 na appartement tam sous chambre à pamba au moni te que si mo kene ko tonga batumi ba tozana nyonso to na sécurité assurée mai courant tout propriété tout tozana ngo toza kutu na agence ya ba mindele o so ko to moni ba commentaire donc au mona ke ba pesa abiso ba 5 étoiles donc toza vraiment zupa ndeko yo zotala nga benga mama bijou do okende o sala séjour no ya malamu na Irebu A37 mama bijou do alobi linga eloko na yo linga musala na yo ni mama bijou do alinga musala na ye mama bijou do asola bien mama bijou do so ke ko humele pa na biso en tout cas ba appartement za ba 15 ko zongo na 10 tozana bato babeta ba 2 mois ba 3 mois tozana bato bazokeni bazozonga eza bandeko penza mona penza beta penza ta mususu si vous azobete penza 6 voyages azaka na matonge azaka na Irebu tozana bato basalela bino ba nettoyage baza kuna bana malamu zupa donc mama bijou do likamna ngai kana ya kosola na bino babone nanga likamna ngai ya kosola na bino ka babone nanga na fin de l'année nzamba sali biso grâce mingi bakufi to l'équipe bango nelo côté donc biso tozali nzamba pesi biso ngolu apesi biso mayele ya kososola wapi mabe wapi malamu na ba fin de l'année boye mingi bazala na bisengwa kati si soki ba bela ke soki ba France azo sala zo kende ko kende ko fêter na ba famille eza na ngo mabete mais à ta place au koma wana et pas ba famille koko vanda penzo zo kanisa obi demi anewe uti ko ezo sila oyo na sali nini nga za ba période mo so 2 ans 3 ans na sala ineti na lembaki pona kaka surtout bato ya Congo otindela ye loko alie na ye otindela bango ta mususu otindi série mo na tinda 207 donc ba komi ko kanga ba chauffeur biso to botama na makila penza ya commerce mais na pesa wana bandeko o toza na poto vraiment torté pour la kosala commerce en distance oui pour la kosala commerce na Congo il faut okutana na mutu malamu biso surtout to sala ba fausse affaire otinda ta mususu voiture boyo otindi ta mususu bis bakomi ko ke kale ba chauffeur na nzela ko boto na bango bambongo et puis omona olembi na yo otinda bilamba ba venture donc il faut kosenga ka maranzamba akutisa ndisa yo na mutu malamu pona musala en distance commerce et simba mais en tout cas il faut ka kotala na meka kota ba famille ta monsieur simbite o mekita mususu mutu alibanda na meka na mutu alibanda simbite meka ta mususu na famille parce que so obotama na makila eloko moko en tout cas vraiment ata bakangi ba étouffer osuka olika kaka obima parce que obotama na makila wana ya wana il faut kosenga kozala sérieux na misala tozo sala kozala vraiment autorité kozora penza musala na Angers ngala zala sona vandi na bandi kokoma na kokoma na ata 10 carton na okoma atanga mona olanda biloko na ngame nyonso tu na kokoma ngala koma na biki ngela ko vanda na chemisubu na kangi na ka na Irebu wana na notre flat biloko tu eza na kati na yebi donc sona bandi ko tinda carton na okoma nyonso tu tina ba papier mouchoir na okoma ba nombre donc na koma nyonso il faut la sérieux na musala tozo sala parce que mbongo eza pasi parce que ce que surtout na poto banda na ya na nzibite 2 personnes 3 personnes na sina sali bambule belé 2 personnes 3 personnes bakabela mbongo na nzela esala matin
donc mbongo eza pasi il faut kozwa vraiment et na sérieux donc soki moto asakani na mosala na olongoli ye soki moto ayibi yo okangisi ye neti nga nalobi mwana na mobali takomba dadi oyo ayibaki nga biloko epaki kosalelanga lisusu bachantage ebelebele moko na kozwa ye donc naolakisa ye ke naolakisa ke aza eloko te parce que mbongo eza pasi mbongo eza pasi bandeko na nga. Donc il faut tozala sérieux na bamisala na biso, il faut toyeba eloko nini tozosala to limiter ba dépenses. Mama Bijou alobi limiter les dépenses ezala malamu te yeba naliaka nanga nalataka nanga me nakoyika kolata bilamba oyo bastar bazolata te tala nanu ezweli na yo otala ezweli na yo soki okokoka kosomba basaki ta mosusu ya ba 5000 ya ba 4000 siki ozwaka ba 50000 eza na mutu mosusu azwaka eloko te azosala ta mosusu likelemba kaka po asomba saki vraiment il faut ozala nayebi te ozwaka na yo eloko te oza na yo na rien mais ozosala économie moko kaka mpona osomba saki donc Mama Bijou alobi mutu na mutu aza na ndenge na ye mutu na mutu aza na ndenge na ye avivraka mais ane ezosila tosala babilan ya bavi na biso place tokokaki te tosala makasi na 2024 tokoka baerreur esalamaki na 2024 eya lisusu te ezala sérieux na mosala na yo zalinga mosala na yo epuis yeba eloko nini ozosala mona loboko ya Nzambe ekozala likolo na yo. Mama Bijou do nalingi bino mingi bantuka babone année na babone na nga nyonso epuis babone année na mutu nyonso tout apesanga confiance okende na maison de passage na biso eza na Irebu na Matonge A37. Mama Bijou do abi bo continuer kopesanga confiance bo continuer kopesa ba numéro na ngai pa ya batu. Mama Bijou do alobi soki moninga zosala eloko na ye ya malamu pambola ye mpona Nzambe pe apambola otondimaka batu nga vraiment nazobose mosala na nga eza zupa. Mama Bijou do alobi bato bakende kita mosusu na juillet soki bazongi lelo na décembre bakuta changement biso nyonso tu bolobaka tosalaka soko okei kutu olobi nanga Mama Bijou eza ya bandeko mosusu natiaka bakaro na chambre moko bakaro ya mike eza ya bandeko mosusu babinanga Mama Bijou na appartement numéro 6 boyebi ya bandeko nanga bato oyo surtout bokende kuna oyo basera bakaro abizaki ya bamike Mama Bijou alongo nango nga soko oyebisika kutu ata kutu bakaro na yo oyo Mama Bijou nalongolaka mpo nalakisa bino ke nalingi mosala na nga epuis mbongo oyo naosala ezongaka kaka kuna yo ndeka moto ezobongisa ndako wana nalongola tina bakaro en tout cas babone na bozoyoka bato bopesanga confiance bozoyoka bakaro appartement numéro 6 nalongola nga soko ovandi na ndako ovandi wana obengi nga kaka Mama Bijou eloko boye lobi na ntongo tozweli yo solution donc kotola mpenza toa matata tolongola ya voir bakaro elongwa tolongola bakaro totila bino bakaro mibimba nde bolingaki donc tosala musala na ye ya malamu il faut koencourager ye. Merci beaucoup na bato nyonso surtout bopesanga confiance, merci beaucoup na bato nyonso surtout bopartageaka bavideo na nga et puis bao bopesa banuméro na nga benga Mama Bijou do asololaka bien. En tout cas nazopesa bino bonne année napesa bino bonne chance makambo nyonso surtout tosalaki na 2023 biso surtout tozalaki na baéchec na 2023 na 2024 tozala na réussite na 2024 tozala na bonne santé na 2024 tozala na donc makambo nyonso surtout kaka ya malamu 2023 oyo mpe bazalaki na makambo nyonso surtout ya malamu. Oui, eza na bandeko mosusu mpe na 2023 ezalaki nyonso tout vraiment super. En tout cas eza nango kaka ngolu kumisa Nzambe oyo asalelaki na 2023 asalelaka mpe na 2024 asalelaka kutu fois 2 fois 4 fois 5. En tout cas Nzambe apambola biso, Nzambe apesa biso bonne santé, Nzambe apesa biso mayele, apesa biso sagesse parce que eza na bato mosusu bazala mayele la classe azwa ba diplôme ebele mais oui bandeko na kade da uti olobeza ya mutu mosusu mpenza omona atanga classe mais aza na mayele te botuna Mama Bijou do mutu atangi classe aza na mayele te ndeni oui parce que mayele oyo bato botamaka nango oyo babengi sagesse epesameli mutu nyonso tu te ekokozala mutu oza na badiplôme ebele mais oza sage te parce que il faut osenga Nzambe apesa biso apesa yo sagesse. Mama Bijou do alobi respect oyo ta mosusu mokili kokopesa oyo te yo moko ifumi pesaka yo moko ifumi pesa yango parce que bato ya mokili bandimaka na bango bato te
Donc il faut yo moko bipe ça respect, il faut yo moko yebe eloko nini ya malamu na ya mabe, eloko nini na koyi kosala na ona koyi kosala te. Surtout ceux qui sont responsables, aux maman moko za déjà na bana. Il faut to oyeba ke eloko nini okosala na eloko nini okosala te. Il faut to oyeba commerce nini ona koyi kosala o lelo ko porter nga un plus par rapport à ba commerce musuzo sala ta musuka pour la mokili emona ta musuzo sala ba commerce ko kende ba mboka moko boyebi ki na zora na ngelo côté mais nazo kende po ba tuba yeba ki na matara avion ba commerce a bongo pe ezali. Tant nous osons la commerce, il faut ébaquer. Oui, nous osons la commerce, peut-être caca ezali, mais un jour. Donc, si nous avons bâti le beau écosimba, nous sommes au tout ça, la commerce, mboula na mboula, oza ko échouer kaka mais oza ko mekaka parce que eza makila. Donc il faut to yebelo ko ni to lingi, il faut za la mayele, il faut lingelo ko na o makasi, il faut za la vraiment au limiter ba dépenses na yo, il faut oza la ka sage. Hein, aux la sage et puis aux la autorité na biloko na opona batu basaka na yote soko lobi non ezalaka non soko meki na famille simbite kene na ona batu libanda so ipo kena batu libanda zo mona simbite za batu musu bazwa grâce ba travailler na ba famille na bango et simbaka en tout cas nyoso tu wana meka et puis ezala mutu nyoso tu te akoyeka ko sala commerce epesa meli mutu nyoso tu te po eza musala ya passe. Na lingi bilo mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais déçu mama bijodo a lobi botala ba publicité na biso ya maison de passage donc nazo zela on de kozo tala nga benganga o la réservation ya maison de passage na biso tozala vraiment na ba place te benganga moi avant pour na mama bijodo a lukela yo place tozala ba appartement eza chambre salon cuisine tozala appartement à 2 chambres salon cuisine tozala pe na appartement la biso ezaka chambre simple chambre ezaka chambre pamba mais oza na toilette na kati oza na télévision na kati oza na frigo na kati eza na climatiseur so olingo ya bapaya na balcon soki olingi bapaya no pe baza na toilette ya libanda soki olingi olamba to na cuisine eza cuisine commun en tout cas kosala séjour na oyo ya bien na mbongo mokie et puis ozala jamais déçu. Mama bijodo abi biso nde makambo botala ba publicité na biso bonne année lisusu na mutu nyonso to kolanda video na nga soki eza mbala liboso na no s'abonner te mama bijodo alobi un plus na yo e kosala nga ba wow s'abonner na Bidor TV fina ngonga na ya oya notification wana za ngonga mo bolokola ya église fina yango pona biloko tuna banda kotia ta na tindeli yo te e komela ona facilité nyonso. Mama bijodo alobi commentaire na yo ko souhaiter nga ta ba bonne année na commentaire et ça l'a bien et puis ni les sous moi j'aime ça la bien ma qualité là j'aime ça soko s'abonner te s'abonner partager ba vidéo na nga vidéo partager ndeko mo boye azara na ta mususu ayebite kanezo si la olela sala bilan la sala bilan ya vie na nga bilan bana na nga batambola ndeni ba classe da bango eleka ndeni to tambola to zaki ndeni échec ezalaki wapi yi ayebi na ye yango te ya ezokansaka ake vie ezala kaka o ezalaki yango ande ko bandela non o ezalaki ko kipe ko zala lisusu te soki ezalaki ya malamu ekoki pe kobeba na neo tokobanda soki mpe ezalaki ya mabe nzambe mpe kokosala mpe ngolu mpe ya neo tozobanda ozwi mpe victoire donc il faut osala bila kovanda mpenza koraisonne bi wi nzambe nga nalingi boye te ane ezobanda ya sika nzambe conduire nga mona okoka te parce que biso mo tokoka te nyonso to ezalaka ngolu. En tout cas, vous allez toujours na Bidor TV, vous allez jamais dessus. Maman bijodo na lobi partager vidéo oyo. Nazo zela appel na bino pour la maison de passage na biso oyo na kid. Maman bijodo simba moi partout. Toi na boutique na biso eza na kana matongi wana iribu A37 boutique na société ka biloko nyonso toteka vraiment na ba du vert ni ya biloko mike tamso okende kin olali no pa na biso te obosani moi brosse à dents obosani moi mafuta biloko original biloko Deutschland peut-être na kati ya boutique na biso et puis la carte ya maison de passage na biso to lambaka toi na maman Nadine lamba très bien maman Nadine boumele sikozali en tout cas ba bonne année na yo bonne année na bana mutu nyonso tu asunga mama biju pona musala na biso ya maison de passage na biso kende liboso en tout cas ba travailleurs na nganya surtout ba bonne année na bino bonne année lisusu na ba groupe na nga tout to bandi na groupe en ligne ba bonne année na bino nyonso tu esika bozali bonne année lisusu na ba groupe na nga les amis de Bidor ba bonne année na bino
ya bonne année lisusu na groupe na nga nyonso tu ya batu nyonso tu ba travaillaka na kati ya maison de passage na biso. En tout cas ba bonne année na bino, bonne année na famille na nga, bonne année na mutu nyonso tu ayebi mama Bijou, bonne année na mutu nyonso tu alinganga na oyo alinganga te. Mama Bijou do alobi mbula sika, hein? Donc mbula sika makambo sika. To sala ya minene, to sala ya minene, to sala président makambo e kozala ke wi, ta on a sali yango na yebi ke nazo sala pour na un jour ba na ba ko bénéficier parce que ça ko raisonner bongo eza mobulu, il faut ko raisonner ke na osala likambo quoi un jour ba na ba bénéficier na. Alingi biomi bozala toujours na bilo TV bozala jamais de si botala ba publicité ya maison de passage na biso et puis bon maman je dois aller kutani mbalasima. Bye. Eye na kati ya Matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso tu. Congélateur, réchaud. Cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine biso. Yango cuisine eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc, eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine.